Jeudi 29 mai 2021, tous on a cadre émission Nabino Kindoki politique, émission OEP Sakabino analyse politique, to analyse kato commentaka to argumentaka kasto bosanate komema ya biso libanga o ezali kotonga édifice o ezali monene République démocratique du Congo. Émission lelo tozo salango na motema o eza partager na bande kona biso ya Goma o lelo oyo quelques quartiers, presque 10 quartiers, appelés à évacuer milieu naturel na bango pour na ko banga o ezali bongo ba prochaine éruption pour ces non observatoire volcanologique ya Goma vu ba tremblement de terre enregistré au total 259 tremblements de terre depuis samedi dernier. Alors bazo banga que éruption monsieur Salema est vraiment prévisible, donc vu la Goma ezali toujours sous menace, il y a éruption volcanique qui ont basenga ki baike bandeko babima ville bakende ko s'abriter ba misusu bakati singambo ya Kigali ba misusu bazokati sa na Nord Kivu kuna pe bazaye épargné te mais tozo bonde Dakar ke Nzambe zalana bango na bongo na toujours na cadre wana ministre ya communication pe média azaki liboso ba pandisango lelo oyo pona ko solo la pe ko pesa o ezali bongo importance y évacuation où aller parmi ba mesures préventives pour que ça la que ba kufa ebelete même ceux qui bilo ko beba même ceux qui ba immeuble déjà ko s'écrouler en tout cas mais que bastou ba kufa te. En tout cas nous sommes de cœur avec vous depuis Goma bisika binyo so besoin na biso Goma Bukavu Nord Kivu Mobimba tout ça de cœur vraiment na bino ngai particulièrement na sembele pour na bino na tonga lelo vraiment Mananga Isa Nabino Elongo. Merci ndenge bozona na biso partout dans le monde tozali wana to comme d'habitude to partage toujours plateau na biso lelo tozali na moko ya ba habitué ya plateau na biso Kindoki politique ezabongo monsieur Anissé Loleka azali souci ko présenter te azaka toujours na biso toujours fidèle na biso azali coordonnateur il y a les pouvoirs en marche na etoko sola moi mingi na o etali ba question d'actualité politique en République démocratique du Congo mona mboka Anissé Loleka to pision Mbote mama Naomi. Bonne santé. Nangolo nzambe nde tozobika pe nangolo nzambe nde tozolamuka nangolo nzambe nde tozovivre. Soki nzambe te mawa mingi. Soki nzambe te mais trebite so tozai so banani. Merci mingi. Éruption volcanique ya Nyiragongo o esalema kibongo le samedi où tu koleka kino lelo yo selon bilan officiel 32 morts et puis ba bien ebele ezali ko continuer ko buka na lelo o basengi évacuation ya une partie ya ville ya Goma un mot pour na événement naturel au triste zo komela bandeko ya Goma. Oui, ezali mawa mingi mawa pase na kolela komona insécurité komona lisusu ko violer bateau komona lisusu massacre te kwa komona lisusu éruption oyo volcanique oyo nzamba permettre que non et ya sala lisusu musala lisusu c'est-à-dire que non tremblement de terre côté pays bateau ba kufe pays ba bien bateau kende et ça vraiment passe mingi. Personnellement, vraiment, mes condoléances d'abord à toute la famille et toute ma compassion. Na bato o nyoso ba kufi ke milimo na bango epe manakimia. Nzambe na lola abatela bango yende mutu azwaka yepe mutapesaka yepeka mutapesaka yepeka mutazwaka abongika na lokumu. Mena oyo salema na kati ya Goma kobosa na te. On est allé spirituel. Ils allaient tout le monde à ADF, binomé en boka babeta massas. Ou ils allaient c'est quoi fait spirituel. Naturel mais spirituel. Spirituel parce que nzambe nde mutu azo sala biloko wana. Ozomona nzambe nde mutu azo sala biloko wana. Siko nzambe le quoi permettre éruption ne salema biso peto sengi kaka na basali ya nzambe ya mokili mobimba. Na basali ya nzambe ya Congo ya RDC ya Congo Brazza Congo Angola pe basali nyoso ya nzambe bazana kata Goma biso nyoso na ba politicien to senga mawa nzambe ekita na kati ya Goma
ke nzambe akitisa mawa, nzambe abeta te aboma te, nzambe ayoka biso mawa asukisa na wana po kotoyo insécurité, kotoyo ba massacre, lisusu koto lisusu éruption ya volcanique, c'est-à-dire que non lokoza spirituel toza masasa ko beta ngote me tokosenga biso nyoso kaka mawa nzambe eta ndenge na koloba boezaka kosenga mawa nzambe kino nzamba kitisa mawa ozomona nzamba kitisa mawa wana eza vraiment il faut kosenga nzambe akitisa mawa na oyo zoleka kuna na kati ya Goma ya mibale kobosana te Goma bato bakufaka na insécurité na ba massacre ko violer bato. Est-ce que nzamba sepelaka? Nzamba sepelaka pété. Pourquoi nzamba sepelaka? Pesi bato richesse, sa pesi RDC. Na pesi bino bozui. Mais lelo Congo RDC toza kombati bazo boma bandeko na biso. Po bato batongaka bandako ba immeuble milai basomba ba mituka kuna na Goma babanda ko bongisaka na makila ya bato. Est-ce que nzamba ko sepela nango? Nzamba ko sepela nango te. Sikota lelo nde nzamba permettre lelo que non éruption volcanique et salema tremblement siko de terre et salema ta siko ne bandi siko ko buka babilo kwa bato. Ozomona. Pour moi nzamba mo pa jima lamo côté on a pe pona ngai hein na sanga ki liboso to senga ma nzamba. Mais wa mi balé nazo senga na peuple congolais ba ye ba pe ko raisonner que non ce qui nzamba permettre lelo ko permettre ngo pamba te. Po batongi bandako likolo ya makila ya bato bato bako kufa bango bazotonga bandako bazokata mawa te bato bako kufa bango bazolata malamu bako lia malamu bako tambola malamu na bamituka malamu ozomona. Est-ce que nzamba ko sepela? Nzamba ko sepela te siko lelo nzambe siko sa lelo tremblement de terre bandako mso bandi ko buka na kuna po na ngai so nzambe vraiment agir eloka bongo coup de chapeau na nzambe coup de chapeau vraiment na nzambe. Non, non, maman, zoli ki la ngai te eza coup de chapeau pour nanga malo sako na nchakomba coup de chapeau son ça va permettre loko na e banda ko kwaisa bandako na ya malamu po batongi bandako na makila ya bato bato bako kufa bango bazoka mawate siko lelo nzambe pasani à ce tremblement de terre au moins te bandako ndenge ko buka na kuna bandako lobela bongo ville ya Goma eza na babiton ebele. Lelo est-ce que c'est tout le monde ou atonga ndako na yeto azwa vie na ye na nzela ya mabe moko boye songolo to parala. Mais il y a des innocents, il y a des enfants, il y a na lobi boye. Oui, hein? Oui. Na senga ke liboso to senga mawanzambe kita po insécurité zalaka. Insécurité, massacre zalaka, violence ezalaka. Po nzamba yoka mawa, nzamba tindi susu éruption volcanique. Yoka nzamba tindi yango pamba. Nzamba permettre loko anesa le matin. Batu mabe na Kinshasa bazate. Mama, toko kende nzamba saka na étape par étape. Ozomona. Lelo tremblement de terre we salemi le koti su côté Rwanda. Kalate kota kuna Kigali. Batu nyonso yo baboma batu a este. Po bango bazwa ka ba minéré batonga ka bandako na bango ba étage, bazala kamalamu. Baye ba keno jugement nzambe zali. Baboma batu na ba masasi. Baboma bato ko violer bato po bango bazwaka ba bien batonga bandako bana na bango bazaka na bapoto bandeko la biso na este bamona kapasi mikonyo so kokata bo bakingo kolongola michopo yo kaise sepelisa nzambe yo sambelaka bibelo bini nzamba asali mutu na elilingi na ye. Est-ce que nzamba kolinga ke non mabe comme la moi n'est jamais ce qui nzamba permettre lelo ke non éruption volcanique et salema tremblement de terre au ezo salimana nzamba permettre ngo pamba te faut peuple congolais se quoi fungola miso tango tremblement de terre on ezo bande ko buka bandako eza na bato mususu baza complice pona nini bande ko este bakufaka siko lelo son nzambe lelo permettre lobi que non tremblement de terre banda ko buka bandako na bango po batonga bandako lelo na makila toyebi massacre salimana este ozomona. So sikoyo mutu moko zawana kino o participaka na makambo wana otonga bandako no sikoyo nzamba la kisho kya nzambe atindi tremblement de terre buki ndako na to monya ngo biso nyoso ozomona nzambe nde mutu azwaka nzambe nde mutu azongisaka nzambe peka mutu azongisaka ye peka mutu azwaka ozomona ye moko mutu apesaka pema ye moko pe mutu
azwaka pe manaye na likambo yo tremblement de terre ndenge zo salema loko za la volonté nzambe coup de chapeau parce que massa c'est ça naté nzamba ko sa musala na ye poso bazo bisa bango ke non quitter les groupes armés bazo yo kate loko bazo longwa te bon nzambe siko ngala kisaba ke non nga siko na nzamba bobo miebele na sengi na bino bobongo la mitema bolinge bongo la te na pesi bino ta bozo katale éruption c'est comme dans Salem tremblement de terre ozomona tremblement de terre ça c'est quoi qu'on a la carte à Goma comprenez que c'est un feu naturel na gouvernement na mutu non on a ici on est oui on a ici eza makambo nzambe a permettre Salema po bato mususu oyo ba soutenaka ba étranger ba boma bande ko na biso batika ozomona batika on est en 1 2 3 na 5 sikoyo na gouvernement sama lukonde émettre siko ba moyen en jeu nzamba ko sa musala na ye bino pe na mosuni bolakisa ke no bozana bolingo après avoir ko senga mawaya nzambe kita sikoyo bo se présenter physiquement na ba moyen de défense na bino baza déjà sur terrain oui ba aider sur temps baza ko aider wana accompagnement avec la prière que nzambe kitisa mawa nzambe doser nzambe kotinda isu moto te Ponzamba saka likambo pamba te ça dit que non et puis nzambe kanda makasi makambo le kakuna Goma bako violer bato bako tia bato na ba massacre okasi nzamba ko sepela te et on a cinq secondes na gouvernement sama lokonde oza kuna si place et mettre ba moyen en jeu et tia population en condition moko normale c'est-à-dire ba place oyo bango bako tinda population pe ayo que la gouvernement. C'est-à-dire que non seulement que non bokati sa côté boye bokati sa so babi na bino boke côté boye boke des apons na bola mo pe ya population mais motema passe toujours na kat na o etali bongo problème ezo komela problème ko naturel ezo komela mboka na biso éruption yo zo mona ngo naturel mais ngana mona ngo spirituel maman naturel même si ce n'est pas la même chose mais naturel ça pour tout ça na mundo kité ko bomalelo éruption volcanique yana ezanini kosenga kama wanzambe kita ce que lobi keza pona bitumba o ebimaki kuna na 2002 salemaka na 1977 salemaka est-ce que zalaka pona pour nzambe siko a permettre kaka ba date moko boya mulai a permettre bato ba bongo mitema d'ailleurs pour basaka massacre kuna na est d'ailleurs selon ba recherche o salemaka na 1977 ebomaki plus que o salami lelo bato bakufa kebele est-ce que silinan et silinan te mais quand même gouvernement ebiko kita attend pour que batba s'évacuer. Question nanga mimbaleza boy. Observatoire volcanologique ya Goma ba déclara que bazalaki na connexion internet te uta octobre 2020. Pe bakokaki ko sa musala lolenge sengeli bazana ba matériel o sengeli te bakokaki ko sala musala lolenge sengeli te. Est-ce que ezali négligence de la part de l'autorité na biso alors que a on a Kinshasa bozo ganga bino ba ya pouvoir bozo kabola ba wifi gratuit c'est quoi la priorité au fait fallait ko bana kuna ko ya koto mais est-ce que ba autorité ba yeba kiango pourquoi ba jisa kete na sele kanja komba ngali kambwa na ebite soki connexion ezala ki so pesa ki te wana ngana ebite eza déclaration basala ki bon nayoki pe angote bon nayoki angopete moyen pe na tia commentaire ezate mais n'oubliez pas makambo ya moto hein ezaka likambo nzambe mais ezali kama nzambe mais ba prévoir yango quand même aujourd'hui moi on a nga ko ba non mabe ekoya mukolo mais oui il y a des scientifiques là à Goma pour travailler même dans le monde il y a même des volcanologues au babengisi bango na Italie lelo ba kita sur terrain pour na kopesa sous ba prévision ko travailler on travaille là-dessus même ba séisme ça mara dans le monde que non et ko salema même pas date mais dans tel mois dans telle année on peut éviter cela pour que ça ma belle population te mais nous ici écoute biso na bango ba scientifique ba kamwe na biso population to kamwe et puis ba accuser gouvernement que gouvernement peut ça bon ba moyen te bon na les kamona ba oti koloba ministre scientifique wana la recherche scientifique a ota ko za nommer non pas même ceux qui un mois to zokene mais mususu pas ala ki na gouvernement ilunga
yende mutu falende batu na makambo wana yende ya ministre de recherche scientifique yende c'est ça que dadi akuna so que za bongo ndingo lobi ozomona il falenda kende kuna ayeba makambo nyoso oke nota mabe ko yabwe ta malamu ko yabwe ozomona mais ba pesa berté na ministre oyo ya union sacrée continuité de l'état continuité de l'état tant oyo kuti ba document na mais ça faut tala weza prioritaire mais il faut tout na est-ce qu'il faut tout na pe mutuna o est-ce que bato baza kuna na Goma ba ki pe ko benga ye baba ke notala banda octobre tili otoza na connexion te poto ba makambezo se manakata volcan c'est ça encore et ça c'est comme mutuna ce que loka bonge ko comme ndenge zo babongo c'est-à-dire bato akuna pe bazaki na négligence il fallait pas benga ministre de recherche scientifique que non tala banda octobre tili lo ministre azaki na kati ya gouvernement ilunga mbatela biso internet ite lokolo koti tia internet mbango po na volcan kotoyo moi mabe ekwe koya to ebite to yebaka ozomona c'est-à-dire so babenga kete foti msweza ya bango ozomona siko foti msweza ya bango mais n'oubliez pas que non c'est ça la volonté ensemble siko volcanique bon siko tremblement de terre ozomona siko c'est-à-dire que non nzambe moka ebinini azo samusana ye ngana senginde kaka ko senga nde mawanzam ba senga mawanzam ona ba pasteur nyoso RDC ya monde ba senga mawanzam note komona papa awa nzambe mingi lelo pourquoi pas le pasteur non je suis chrétien pratiquant so que lo kama bezo sa mi faut ko senga nzamba kitisa mawana ye pourquoi pas olingi ba pasteur mina nzambe moko ya lelo pourquoi pas le pasteur, les hommes de Dieu du Congo, le prophète en plus, n'ont pas prédit cet événement. Nzambe pas bomba kabatomiso. Po ba mona te oezo ya lobi. Ozomona? Ba mona kani. Nzambe te na Bible nzambe abomaka pe batomiso po ba mona te oezo ya lobi. Ozomona siko. Parce que osalema na 70. Osalema suna ba 2000 et quelqu'un. Nzambe asabisa ida batoki non? Ezaka loko appel. Ya liboso esalemi. Bozo ba précaution. Yami bale ta boni ngoso précaution te. Yami sa to siko. Siko to comme siko na tremblement de terre. Banda ko komi ko sane ko bukana. Siko etikali siko ke non nzamba kabola. Akabola biteni ya mabele boko te panzani koto ko de panzani. Mais pona nyonso na nzamba olinga te ya bato yo bazana kata ba groupes armés. Balongwa na kata ba groupes armés. Soki te tremblement de terre wana eko continuer tie ko buka bandako oyo bato batonga likolo ya makila ko bomba ba congolais soki balongwi te nzamba ko buka bandako na bango wana po eloko wana esami pamba te esami na volonté ya nzambe tout le bien aide humanitaire les loto jui moi ba appel ebele bandeko bazali na Goma koloba ko bazali abandonné na triste sort na bango alors que le gouvernement est appelé sur terrain quelques équipes ya ba membres ya gouvernement sama lukonde bazali sur terrain ce qu'il faut kolobela ngambo ya aide humanitaire ni il faut ça le malelo pour ko bandeko wana bazwa abri pe bazala prévenir la danger zoya aide humanitaire musana ngwezani pona ko aider bato non na kata mokili lokwa pona ko aider bato na kata mokili lokola événement oyo esi esalemi na sengi na bato nyonso oyo baedaka mokili mobimba baya ko aider RDC précisément na Goma na kata éruption oyo esalemi bandeko baza éparpillé babiloko bandeko misusu ebungi bambongo ebungi bilambe ebungi bandako kozika bato kokufa baya ko aider bango siko physiquement c'est le moment baya ko aider bango po ba trouver siko solution ozomona accompagnement na kati ya prière soki nzamba yo kilo samba kitimawa okomona ke non moto ane kopela isusu te éruption kopela ekosalema lisusu te et ko permettre siko soki ba aider siko population nde bandeko baosali bakozonga siko na kata bamboka na bango baya siko bakuti basaleli bango bandako baba bandako esikaki batongeli bo bandako baba biloke bungaki mwa ba muke basaleli bango wana seconde kozala malam c'est le moment ba ya ko aider bango à ata 70% ekozala malam
parlons d'avenir, ce qu'il faut prévoir dans l'avenir, parce que c'est un nombre scientifique, et ça les marque après au moins une vingtaine d'années, parce que ça m'a en 2002, ça m'a en 1977, les lots 2021, et que ça les m'a 19 ans après. Il faut ce qu'il faut qu'on prévoit dans l'avenir pour la ville, il y a Gomani, il faut ça les mains. Parce que c'est un nombre scientifique, notamment, lobby que tout coma qui presque non loin il y a volcan, donc Kotonga, mais ça la Kotonga batongiti bakomi penza pembeni ya volcan ça koyeba que volcan eza moto omoni siko biso pe ba congolais mabende yango wana ozomona mabe yango no ebi ke no danger za mozo tonga ndako wana siko ke no mabe salemi okokufa okomona ata nzambe akitite ya kote ya bato me yo moko pe il faut ba ke no place za mabe ya ona sengi na ministre ya recherche scientifique na équipe na ye na coordination na mobimba na ba experts internationaux bazala esika moko ba solola ba trouver solution pacifique pour que eloko wana soki nzamba permettre biso na mikolezo soki alevement ko salema te soki ke nzamba permettre lisusu ke loko ne linge salema esa imaisute pwani po bato bazwa ki da ba mesure nyonso so siko ke ba négligeango so que non o ekoya lisusu ne koza lisusu mabe makasi ya koleka c'est-à-dire que ministre de recherche scientifique na équipe nyonso na coordination nyonso na ba experts internationaux ba s'occuper na makambo ya ba volcan na ba éruption ba vanda ba solola ba trouver solution pacifique pour être kimia ekota kuna na kata volcan pe pona mikolezo ya mabe za la lisusu te mais soki ba vandite ba tika oka ba négliger o ekoya wana ekozala mabe osomona na sangi pe na bandeko nyonso oyo ya biso ya Goma bao batongaka bandako pembeni ya volcan il faut balongwa siko na ebité est-ce que ministre ou bien ba expert ba ebisa bango te ke no botonga ndako par exemple distance ya 1000 km na mutateka kinde nani osomona siko pena wa tekeli ye wana moi c'est-à-dire secteur wana place on les négligence côté c'est-à-dire que non négligence sur bato bazo kufa eza pe na secteur wana négligence ezali ozomona négligence ko ezali ya moi que non ministre ya recherche scientifique na bato na nyonso ba vanda ba trouver solution pacifique loko salemi ba repousser siko bato musika bato nga siko bandako soki bako tiango soki 200 mètres soki 1000 mètres kaka bangonde bato baza ba expert ko tande bato bako yeba po mabe ko maisusu te ya koleka. Toujours continuer que monsieur n'a pas qui politique aux comment on a que tout ça vraiment trop gourmand parce que ça un sujet d'actualité pourtant aussi ça dossier au moins polémique et le bami dans cadre il y a relation entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame batu balobi soki sagesse wana salema raté mais lelo Rwanda et Kangeli biso frontière dans cadre ya na cadre ya problème o comme biso catastrophe naturelle oyo yo makantino ezanine bon oyo kanisa ki Kagame tango alobi babuzo bawana hein un être humain azolo baote guerre ezate na kata RDC massacre ezate violence ezate est-ce que mutu ana bongo na mutu ne mutu ana bongo te ana mawabatu te c'est-à-dire que mafu ozomona bato bako kufa yazo bato bazo kufa te est-ce que mutu ana malamu siko epese ngana kanda Natalia Nambi tanenga zali kaka ndenga zana na njoto na ye vraiment na ndenga za ko konda bato bako kufa to na souci Félix Tshisekedi akolala te akolamuka mikonyoso na souci que non mboke kende liboso yozo ozo nier que non violence ezate massacre ezate c'est-à-dire que Kagame azaki na mayele te na mutu na ye ozomona on ezaki ko sakana biso ezali ko se manquer na 6 millions ou 10 millions de personnes au bakufa banda si c'est 19 ans ou 18 ans au yaba massacre so sema na kata est o ezaki ko sakana biso ozomona mais tanga lobaki yango c'est normal akoka pe kondimate que massacre so salema po ba ki so le lo andimi benga balandela ye mais aboyaki kondima côté na ba congolais ba yeba ke no Kagame akokaki kondima yango jamais que guerre eza na kata RDC pe violence eza na kata RDC pour so andimaki
c'est-à-dire que non, aux complices. Mais attendez, ma quitte tu que Kagame na batone baza complice, babo makabande kona biso na Rwanda. Pour bango bazo ka minéré. Sagesse à président, le profiter na non. Au moins Félix Tshisekedi. Mo comme ça na biso que non Félix Tshisekedi aza mwana yankoyi, aza mayele, aza na mémoire ya éléphant. Kagame tango ya lobaki buzo ba wana, ya kanzaki Félix Tshisekedi ako répondre mabe. Non, Félix Tshisekedi il est bien éduqué, il est patriote, aza congolais. Abi que soki kaka na répondre Kagame mabe, banguna ba profiter. Mais attention, Félix Tshisekedi il est un homme intelligent. Zona azaka na ba stratégie moko memela abatu. Zona tandenya memela ki FCC ti le ndinga ko isi bango. Ndenge moko mandenga répondre Kagame. Asali sagesse moko ya kibonjambe, c'est-à-dire que muto za na kati ya bwanya bonjambe. Opazali mayele, opaza président de la République et double blanc-sang. Azali sous président Union africaine. À répondre ma bête. Je ne peux pas utiliser le média pour répondre au président Kagame. Non. Il a d'autres moyens. Il a d'autres moyens. Moyens, monsieur Zali. Au moins, stratégie de la FCC. N'enga bête FCC. Bato, so ba gite. Vous avez pe na ebisi yo. Ils ont une stratégie moko oyo. Président de la République. Azo préparé par zo sala. O Kagame a kosibir. Lokola Kagame a humilié peuple congolais. À reconnaître que non. Massacre zali pe violence dans la carte est. Il s'est manqué avec la RDC à cause de la réponse naie. Silence, il y a président Félix Tshisekedi et zali absence n'a été. Mais là il y a biso na Rwanda quand même. Mais il y en a biso que non. À koka ko bengana te. Soka bengana ki bato so monde mo ba ingaba telemela ye. Biso toza na carte danger bato bakimi pa na yo. Yo liso kangi frontière. Mais linga ke mona alinga zala kimia te alinga kia mona comme corona inga mona que non communauté internationale bato nyoso ale ba inga ba abandonner Rwanda ainga atika la zolela ye moko so ka meka ke loko wana ozomona so ameka ka ko benga bande ko la biso ba kimia ki fait un problème alinga ka mona inga komele kuna Rwanda po bato ba ko kufa likolo bango ba Rwandais o ba ocha sécurité kuna na kata est ata zo wangana meza ya solo ozomona catastrophe mais y en a ici yo président Félix Tshisekedi a sa qui sagesse yakimokolo Kagame mwana mukebe le côté président Félix Tshisekedi a répondu à qui on est allé sagesse au sommet à répondre y au moins le temps à répondre ma bezate mais ngana ebisio Kagame ko za réponse à président Félix Tshisekedi kaka en état de siège ko za réponse na catastrophe naturelle, état de siège et paille ni faut salema pour que la population soit de plus en plus sécurisée. Matondo mingi pona mutuna wana na likambo oyo président de la République a décrété état de siège. Eza malamu et félicitations président de la République qui a décrété état de siège oyo parce que pendant 18 ans massacre Salema na Est bato bako kufa bako violer bato mais ancien régime et ça là que fait mon côté pour et trouver solution. Mais le président de la République a décrété état de siège. État de siège, le président a décrété qui peut être Kimia Ezanakati à Mboka. Aujourd'hui, avant-hier, on a nommé animateur territorial. Il y a des soldats, des militaires, des policiers. On a nommé le président Zana souci que non Kimia Ezanakati à Mboka. Il y a un Kimia Ezala 100%. Biso le pouvoir en marche. En ma qualité de coordonnateur national, il y a le pouvoir en marche. Pendant la période où il y a état de siège, na sengi na président de la République, à Kangaba frontière. Pendant l'état de siège, le président de la République à Kangaba frontière, tout. Il y a des pays voisins pendant l'état de siège. D. Président de la République à Kangaba activité, tout. Il y a des minéraux. Vous savez, des activités non sur minéraux. Pendant l'état de siège, président de la République à Kangayango. Et 3. Opérateur, c'est-à-dire exploitateur, ou exploiter minéraux. Pendant l'état de siège, président de la République a signé ordonnance moko urgemment. Baya bango tout na Kinshasa baya ko négocier bénéfice ya RDC.
Pour RDC, ça a un pourcentage de belleté. C'est-à-dire que RDC fait 65%. Vous comprenez? Ce qui est le président de la République à Kangi, la frontière haute, et a bloqué l'activité minérale pendant l'état de siège, que tous continuent à boyer. Et ça est moins difficile que non, qui est à la siko. Parce que Batouana, Babundaka, insécurité, ça ne m'a pas minéré. Une fois que le président de la République a consigné ordonnance moko urgemment à bloquer ma cambo exploité, il y a exploité ma minéré. Au moins que insécurité n'est aussi dans la carte est. On répond à mon tour par rapport à catastrophe naturelle. Oui, il y en a zokoma. Il y en a que non pendant l'état de siège, le président de la République a une activité minérée. Parce que l'icolo nangonde bato bakufaka insécurité zalaka violence et ça les mak. So président de la République qui a bloqué makambana nyos ba frontière activité minérée pendant période d'état de siège. Au moins la insécurité aux allez sous-souter. Mais so ikaka tiki ka boye et qu'on ça passe que non qui met ça sur na kata est parce que c'est-à-dire FARDC et qu'on ça musala double kaka. Au moment pour ce qu'à présent, quand il m'a kamana, tout ça pas même 3 mois. Au moins que qui me osanini et kokota. Mais na mutuna oyo tuninga wana ezaka ya nonoti ko répondre que non. Président de la République azo sala tout pona qui me sala. Na pendant makambo état de siège, na makambo sous éruption oyo komi, président de la République azo trouver solution. C'est-à-dire que peuple congolais batonyo so Goma les grands Kivu, les Kivusiennes, Batelaye, Mutema. Le cas là, Moïse a dit que Israël que non, Botela Nzambe Mutema, Botela Ngape Mutema. Peuple congolais, Nzambe n'a pas assez pour le moment. Ils ont fait Tshisekedi. Il faut battre ka Mutema, na makanisa na ngo komona kimé kozana kata mboka. Kindoki politique ya mokona lelo komi na suka to sisi ba sujet men TV zango ngabazo yebisanga déjà que sili ilobano asuka pona mokola lelo ezani. Nakosenga kaka na peuple congolais nabo bazali bana mboka nabo baza awa biso nyonso tozala na bolingo lokola mikate na kata sana nzungu moko te pimelaka moninga nzela tozala na bolingo tobondela pona bandeko na biso nyonso bazala na kati ya Goma na problème eza nango nasengi pe na ministre ya transport osomona tracasserie ezokota mingi. Ah, biso nyonso toyebi que non transport ezalaka kaka 500 francs. Mais les loba chauffeur na biso bakoma côté à transport 1500, 2000 francs, 1000 francs. Mais l'état bi que non ezalaka 500 francs. Ministre ya transport. Côté ana mobeko par mes ezalaka comment te hein? Te ministre ya transport, ozoma siko, ministre ya transport na gouverneur ya ville ya Kinshasa. Tracasserie za makasi côté wana. Tracasserie za côté transport. Tracasserie et sur côté ba roulage. Ozomona. Yona sengi ministre ya transport na gouverneur ya ville na kanisi premier ministre pa utai ko bela likamba tracasserie wana. Ya wana sengi que non ministre ya transport bo trouver une solution pacifique. Bo tia la police na ba arrêt nyonso o mitu ke telemaka. Omi tout que soit kabato pour ba kende tina destination pour ba recevoir ba comment ko zombongo sur place ba komi ko futi sabato transport 1000 francs nanko soko za 1000 francs au matato za 1500 au matate ya na sengina na ministre transport na gouverneur ba travailler ensemble ba tia la police partout na ba kwenyo so bato bazoka transport so e kaka recevoir o ya ko futi sabato transport 1500 1000 francs batanda efimbo akeboloko afuti mpako afuti amande okomona ke no akobanda soso te kozongelaka makambo wana na beteli sete wana likambo wana vraiment balandela ngo ba trouver solution insécurité za makati eza makasi na ville ya Kinshasa ministre oyo pe atalaka makambo ya mai wana makambo makambo ya mai eza te ministre pe makambo ya courant eza te peuple congolais zolela sama lukono mai biloko pesa kakanda yango yo ministre na otalaka makambo ya mai eza te courant pe eza te mai eza te
Bon combattre la vision président de la République. Voilà, Toko sepela ngote. Mais likambo pe achani wana. Otuni ngote. Maintenant, il faut peuple congolais va comprendre pourquoi Tchani a proposé loi wana. Vous savez, loi wana pour ngai naza pour na loi wana. Vous savez, loi wana eza pour. Biso le pouvoir en marche, to sengi ba député ba voter loi wana. Que soki papa na yo, soki maman na yo azali congolais, aza congolaise tête d'origine. Okoza la candidate na kati ya élection ya présidence de la République. Pour côté na soki toza na 100% congolais, okomona ke insécurité kozala te, nzala kozala te, buzo be kozala te. Côté na vraiment so ba député ba voter te, biso moko peuple toko voter yango. Po bandi lelo te e bandi na tanga Mobutu. L'article 7 ya constitution zaïroise. À l'époque, le Lobel lui en pose à la candidate à la présidence, il faut maman, papa Zala d'origine. Voilà. Émission oui, maintenant domingue maman. Tozong ya mbalasima. Wana ezaki bongo Anissé Loleka coordonnateur ya le pouvoir en place azaki na biso na plateau topesio le pouvoir en marche pardon azaki na biso na plateau topesio matondi ndengo ndimaki ko na mituna na biso. Matondo mingi mama na mina ndengo ya mbaki ngai nasangi kana ba congolais nyonso o bazali bana mboka pe bo baza awa toza na bolingo lokola mikate na kata sana nzungu moko te pimela ka moninga nzela so toza bolingo makasi monguna ko ya kolonga bisote. Voilà Kindoki politique a délai comme na suka boko mena biso na numéro ezali affiché na ba écran na bino bande kwa goma ce qui possibilité ezali botinde la biso ba image toza nango pour ça. En tout cas nous sommes de cœur avec vous en union de prière pe isusu tozali toujours kokanisa bino kimia tozo iliki ke kimia ekozonga bientôt kuna na goma lelo na tangi eloko moko ba komi na ko 6 émission te sana loba yango dans une page Facebook okoloba ke parents nyonso azali na goma azali na bana na ye comment numéro de téléphone na yo na papier tiango na poche moi na peut expliquer que ce qui il s'est fait que boyo bobungani na ye aluka mutu moko bobenge ezali très important ezali parmi ba mesures eko sunga pe en cas ya perte ya bana ole que moi na abunga pe akende libela tozana bino de cœur tozondi ma que nyonso ekozonga malamu ngala bino tokutani lobby pona émission mosusu na invité à Sika Kassi toujours avec le même plaisir tolongola kobanga tolongola ignorance pe tolonga mboka na biso kimia na bote na bino.